Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Maman Rosalie Lokosu n'a une responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko balobolingo. Lelo tokolobela bino basango oyo etali mboka na biso RDC. Pe tokolobela bino makambo oyo etali biso ba diaspora congolaise awa na libanda ya mboka. Bandeko babolingo ya mbote tokota na kati na bamasolo na biso. Tokopesa nanu annonce ya ndeko moko congolais na kombo ya Monsieur Pierre Basantu. Monsieur Pierre Basantu avandi bongo na Irlande, na mboka Irlande. Azali koluka moninga na ye na kombo ya Mese Kiafuka Bernardo Beros. Ndeko Pierre alobi ete ndeko Kiafuka Bernardo Beros asambelaka lingomba moko to église moko na joueur monene oyo toyebaka kala na kombo ya Monsieur Kakoko Etepe oyo azalaka joueur ya Imana Matiti Mabe oyo toyebi bakombo oyo tobandaka kobenga na tango ya kala tango tozalaka bana mike Imana Matiti Mabe to cercle sportif Imana. Alors alobi ete ndeko wana ça fait un bout de temps azali kobenga ye azali kojoindre ye na telefone na ye te ayebi te soki ndeko wana azali kaka na Allemagne ou bien à déplacer pour être azali koyeba lisusu position na ete yango na ndeko Monsieur Pierre Basantu na Irlande azali kosenga na Monsieur Kiafuka Bernardo Beros awa na mboka Allemagne ameka kosala signe de vie pona ko signaler ye ayeba ete soki azali kaka na Allemagne to asili kobima to kokende na mboka mosusu. Ndeko Pierre Basantu apesaki biso pe numero ya ndeko Kiafuka Bernardo. Tomekaki na numero na ye oyo ya ndako. Na numero ya ndako tomoni ete ezalaki koleka te. Mais tango toye komeka na numero na ye ya portable. Numero ya portable esonaki mais moto ayambi te. Alors pona biso tomoni ete Monsieur Kiafuka Bernardo Beros en Allemagne azali na ye mais problème ezali ete il faut sikoyo ndeko Pierre Basantu ameka ko insister mingi na numero na ye ya portable nde akozwa ye pe bakosolola pe tozali kopesa yo assurance ete numero na ye ya portable ezali ko fonctionner donc koloba ete azali na ye kaka na kati ya Allemagne. Wana nde ezalaki annonce ya ndeko Pierre Basantu na Irlande oyo apesaki biso po ete azali komitungisa mingi pona moninga na ye na kombo ya Kiafuka Bernardo Beros. Na bazi ete Monsieur Kiafuka Bernardo Beros soki ozwi message oyo en tout cas sala
nyonso o entrer en contact na ndeko na yo Pierre Basantu, numéro na ye ya telefone apesi po ete okoka ko entrer en contact na ye ezali yango oyo. Numéro na ye yango oyo 00353 87 77 54 203. Nazongeli lisusu 00353 87 77 54 203. Wana ezali numéro ya ndeko ya Monsieur Pierre Basantu na Irlande nde apesi pona Monsieur Kiafuka Bernardo Beros. Soki ozwi numéro oyo okoki kobenga to tokosenga na ndeko Kiafuka Bernardo Beros. Soki olandi émission oyo ekozala malamu okota na page na biso ya forum oyo ezali www.kokamwa.com. Soki okoti kuna tala esika oyo bakomi annonce nde okomona ete totie message ya Monsieur Pierre Basantu oyo akomi epai na biso pona bosenga ya koluka ete biso to localiser esika yo ozali. Na bandi ete message oyo ezali capté 5 sur 5 pona yo ndeko Kiafuka Bernardo Beros. Bandiko babolingo tokoti na message mosusu, message oyo etali biso ba Congolais oyo tovandi awa na Allemagne. Message yango ezali nini? Bandiko babolingo message yango ezali ba Congolais ya Allemagne balingi kosangana po ete balingi ko marché kosala marche ya monene pona makambo oyo etali ba passeport na bango ndenge nini ba passeport bazali kozwa te. Yango ete ba Congolais basalaki réunion monene ya makasi oyo bazali koyoka na ndenge nini bakosala ete po ete basala marche ya monene bakende kosala yango liboso ya ambassade ya Congo kuna na Berlin po ete basololaki pe bayokanaki ndenge nini bakosala po ete bazali ko comprendre ete baza komona ete bato mingi ndenge kaka tolobaki na ba émission na biso bandeko babolingo bato mingi bapesa bambongo na bango mpona makambo oyo etali ba passeport mingi lelo ba mwa ezali koleka mais bazwi ba passeport na bango te. Eloko pe ba Congolais yango bazali ko déplorer pona nini po ete baye komona na Belgique bato bazali soki okeyi opesi mbongo na yo okomona 2 mois passeport na yo déjà aussi ozwi yango. Pe bandeko mingi ya Allemagne bakimaki mbango kuna na ambassade ya Belgique po bakende kosalisa ba passeport na bango ces derniers temps po ete bamoni ete kuna vérité ezali ya makasi pe bazali ko féliciter mingi Monsieur conseiller donc Monsieur Kamanda azali conseiller ya ambassade kuna na Belgique po ete ye azali na bosembo soki alobi na yo a ndeko okomona pe kaka a soki alobi na yo b ndeko okomona pe kaka b. Azali moto soki apesi yo promesse na makambo o esali etali makambo ya ba passeport soki alobi ete dans 2 mois passeport no ekozala kaka ndenge alobi ndenge pe ekosalama. Bandeko bato bazali ko féliciter Monsieur Kamanda conseiller ya ambassade kuna na Belgique bazali ko féliciter makasi po bamoni ete mosala azali kosala ezali mosala ya bosembo. Yango na tozali koloba ete bandeko babolingo bino bandeko oyo bolingi koyokana oyo bosi bosalaki réunion na bino po ete bolingi kosala marche monene oyo bokokende kosala yango liboso ya ambassade ezali malamu na masolo oyo bosilaki kosala pe na ba initiative oyo bozwaki ekozala malamu ndenge nini bosili koyokana pe ndenge nini bokotinda bokodelege moto oyo akokende auprès ya la police po ete bazwa ba autorisation ba makambo nyonso
pe ndenge nini bosili kosolola na ndenge ete bokoinvite pe bato ya presse pe bakoya yango ete bandeko babolingo ntango tozali koyebisa bino ete lokola bosi bosololi pe bosali bareunion na bino pe na ndenge bokomeli biso mpo ete bokokende komarche ezali malamu mingi kasi tosengi na bino ete marche wana bokosala yango na ndenge ya malamu ezala pacifiquement mpona koreklame oyo ezali badroit na bino yango ete biso mpe toapuye bino tomoni ete bozali na raison ndenge bokomema yango na ndenge ya malamu epuis ekozala malamu mpo ete bato mpe ya presse na niveau ya Allemagne oyo bango bakoya mpo ete bafilme bayeba eloko nini etindi bino bosala marche oyo bino moko bokozala mieux placé mpona kopesa baraison na bino. Alors yango wana ndenge ezali wana bandeko babolingo tozali deja koyebisa na bakongole nyonso oyo bazali awa na Allemagne ndeko yo moto yebi ete osalisaki passeport na yo ozwi nanu suite te ndeko komela biso contacte biso tokopesa yo badone bakordone tokoyebisa yo nani oyo kocontacte mpo ete bango nde bayebi mokolo nini oyo bango bakozwa date fixe ntango bakokende na la police bakopesa bango date fixe oyo bakokende liboso ya ambassade mpona komarche. Alors bandeko babolingo tozali kosenga mpe lisusu na bakongole oyo bango bakomarche na date ya le 28 un samedi na gare ya Düsseldorf tosengi na bino bandeko babolingo bakongole il faut bozalaka na organisation na makambo na bino ntango bozali kosala bino kuna bato ya Düsseldorf bolobi ete bozali kosilika mpona makambo na bino etali bapasseport ekozala malamu mingi bojoindre groupe oyo bakokende komarche liboso ya ambassade mpo ete bino kuna na Düsseldorf bosali ete bomarche na date ya le 28 alors que date ya le 28 wana ezali samedi mais baninga koto oyo bango balingi basala marche na ndenge ete ezala jour moko ouvrable oyo bakokende liboso ya ambassade mpe bakomanifeste mpe bato ya presse bakoya mpo bapesa baargument na bango makambo nini ambassade azali kosala na oyo etali bapasseport ekozala malamu mingi bino bon entrer en contact na bandeko oyo basali na réunion na ndenge ya ordre oyo balobi bakokende komarche na Berlin alors que bino bozali koloba ete bokomarche mais ekozala na gare ya Düsseldorf boza komona teke boza kolekisa ntango pamba c'est mieux boyoka na bino nyonso marche wana nde bokosala yango liboso ya ambassade mpo ete ambassade samedi esalaka te bino kuna na Düsseldorf bolingi botambola samedi tandis que baninga mosusu bakosala yango na ndenge ete oyo ekozala mokolo oyo bato ya misala bazali kosala mpe ambassade ezali kosala mpe baye liboso ya ambassade bazali komarche mpe presse ye bakotuna bango bamituna mpe bango bakoyanola na ndenge ete ndenge nini bazali kosala bino mpona makambo etali bapasseport na banzi ete ekozala malamu mingi bokontakte bato oyo bazali na initiative ya malamu oyo balingi kokende liboso ya ambassade e bino bato bolingi kokende kuna na gare ya Düsseldorf bokokende kuna na gare mpo bomarche liboso ya banani bokokende komarche na gare ya Düsseldorf mpo botambola kaka liboso ya bato ya Deutsche Bahn. Alors bato ya Deutsche Bahn nde moto baza na bosengaki bademande ya bapasseport na bino na Deutsche Bahn to bosengaki yango na ambassade. Alors botika kosala makambo na ndenge ya mobulu bo rejoindre groupe oyo bango bazali koluka bakozwa date oyo bango bakokende liboso ya ambassade bosangana mpo ete bino nyonso bokende liboso ya ambassade ntango bokotombola mongongo na bino mpe presse ekoya na banzi ete message na bino ekozala passe na banzi oyo ezali message ya bino bato oyo botindelaki biso mpo ete tomeka kopase yango topase mpe yango sikoyo na ntango oyo bandeko babolingo tokoyebisa na bino ete bandeko congolais mpe bacongolaise il faut boyeba yango ete boyebi ndenge tovandi na bapoto awa il faut tolakisaka bamindele oyo ke biso mpe bato tovandi awa ntango toyaka na bamboka na bango toyaka mpe po to encaisser quelque chose
tovandi pamba te tozali kaka bato bamibaluka ntango te ndenge ezalaka ete bakokanisa ete bato balukaka eloko mpe malonga basalaka na bamboka na biso eza te. Il faut tolakisa bango ete tozali quand même bato tozali mpe na cerveau tozali na mayele tokoki koapprendre quelque chose po ete lobi bokende na bamboka na biso tomema quand même quelque chose. Yango wana bandeko soki tolobi boye tolobi bongo mpo na nini tolobi bongo mpo ete bakomportema ya babiso bakongole awa na poto ekomi kosala bamindele mitu pasi mpe bamindele bakomi kolemba mpe bakomi kobaye. Kongole ya solo na kongole ya lokuta azali koyeba na lisusu te. Kongole nyonso tu bakomi kozwa ye kaka comédien. Okomona kongole azali moto moko ntango mosusu azali kosala na bureau mais lokuta na monoko alingi kotika te. Na ebandeli okozwa ye mwa moto moko sérieux opesi confiance mais après avoir opesa confiance oye komona sikoyo ke moto oyo opesaki confiance nzokanda azali na ye kaka moto oyo babengaka na ete mayebo ya kopola. Mpo na nini bamakambo wana nyonso ezali kosala maboye wana nyonso tokolobela yango na butu ya lelo kasi mpo na sikoyo nakopesa maloba na papa Botamba papa Roger ameka kotalisa bino makambo oyo towiti koloba mpe kolimbolela bino mpe koeclaircir bino ndenge balobaka na lopoto mwa moke na masolo oyo tozali koloba. Papa Roger zwa maloba s'il te plaît. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge mama Rosalie uti koloba ete bakongole ya Allemagne basilaki kosala réunion na bango ya monene oyo balingi koluka date moko oyo bakokende liboso ya ambassade pe bakoinvite presse po ete bakende kotombola mongongo pe koreklame badroit na bango po ete balobi bazali comprendre te comment expliquer tozali kaka na mboka moko République démocratique du Congo. Na mboka moko tozali na yango wana ba ambassade nyonso to ezali représenter ya mboka na biso ezala na Allemagne ezala na Suisse ezala na Bruxelles ezala wapi ezali kaka po na mboka moko. Mais bazali ko comprendre te bato bazali ko sala ba demande na bango ya ba passeport kuna na Bruxelles bazali ko zo ba passeport na bango dans 2 mois bato basi bazui ba passeport. Lolenge moko pe na France dans 2 mois mutifo za déjà na passeport ne na maboko. Ndenge moko pe na Angleterre mais bazali ko kamo na Allemagne et komi lokola koloka. Pe bango moko ba congolais ba ko comprendre ete ba jeu ya mafia ya ndenge ya ba jeu ya cesse ya ko travailler na bambongo ya bato ba ko comprendre yango ndelelo bato belé basilaki ko komela biso pona ko pesa biso pe raison balobi ete bandeko ya radio Zumel 1000 ba makambo bozali koloba ezali ya solo po ete to witi déjà kozwa quelques fuites ndenge nini bato ya ambassade bazali ko sala na bambongo na biso mais biso malgré bakomela ki biso ba makambo wana nyonso tu tomona ki ete malamu mingi ba makambo wana biso tokoki koloba yango boye te lokola bango moko basi bazwaki bafuite wana nyonso topesi bango kaka ide ete bakende liboso mokolo bakosala marche na bango après avoir kozwa autorisation ya police ndenge bakosenga na liboso ya ambassade mokolo bakomarche ekozala malamu mingi lokola bazwi déjà ide babengisa presse bakoyebisa na presse oyo bakoya kuna pona koyebisa bango ba makambo nini oyo bango bato ya ambassade basali pona ba passeport basalaki baza kosala pona bambongo na bango ya ba demande na bango ya ba passeport oyo basengaki po ete esali ba mikolo ba misusu ba 6 mois ba misusu kutu baza kokende tina ba inane ba passeport bazwa te komona kaka soki passeport yango pe ba passeport yango eyaka neti ya mayuya on dirait zalaka ete soki bango ba travailler mbongo moi bénéfice ba kozwa ba bengisi tango mususu komona moi 10 soki ba travailler ale moi mbongo bénéfice ba kozwa ba bengisi tango mususu moi 5 alors que batu balobi ete tango bazali kotiela batu ba liste okomona ba kotiela bino liste tango mususu ya 84 personnes mais en réalité soko landi ke ezali 84 personnes te ezali tango mususu okomona 20 personnes pamba ozokomona ba makambo wana nyonso tu
ba congolais basi ba lembi surtout ya Allemagne yangana tolobi ete kozala bien congolais nyonso tout ako tombola mongongo na ye akoloba lokola boko bengisa ba journaliste ya B7 Berliner Zeitung bakoya lokola boko bengisa ba journaliste ya Bild bakoya ekozala malamu mingi moto nyonso tout mokolo wana tozali koyebisa na bino oyo azali na likambo na ye na motema abimisa yango aloba po ete tozali wana pona tolingi Congo ekende liboso tango mosusu bino bozali koloba ete bato ya radio Zoomel 1000 bazali wana kaka pona koloba bolamu ya Congo mais bozali komona ndenge tozali kobunda na bino ensemble na makambo ya ba passeport na bino ndenge nini bato ya ambassade bazali kosala bino biso bato ya liboso toloba kete na kati ya ambassade ya Congo na Berlin ezali na mama mafia ya makambo ya mabe o ezali kosalama pe toloba kete botombola mongongo po bo dénoncer yango yangona to sepeli mingi na ndenge te bino moko ndenge bouti kozwa décision bosengi date pe boko kende boko zwa date oyo ke boko kende kosala marche munene liboso ya ambassade en tout cas to beteli bino maboko po ete eloko biso to lingaki démarche boko ke kosala yango wana na banzi ete bomoni biso moko to tombolaki mongongo pona bino to lobaki to yebisaki na bakonzi ya Congo mais on dirait ba responsable ya kati ya ambassade ya Congo na Berlin baza ko kanga matoi na kati na bamakambo bazali koloba ba congolais belé lelo bazali kolela misala na bango komi ko nungu bato belé bakomi na ba problème alors que bato ya ambassade au lieu basunga bandeko ba telema pona likambo yo bango kutu ba préféré kutu ba vanda kimyo ndige likambo ezate yangana tolobi ete ba biloko oyo nyonso tu ezali ko bendisa image ya mboka na libanda ya mboka na biso lelo balma lobi tango ba congolais ba gosala marche liboso ya ambassade tango balma bakoya ba congolais ba gopesa ba déclaration wana nyonso tu ekokoma na ba journaux ya bapaya wana nyonso tu ezali soni pona mboka na biso soki bato ya ambassade bayebi ke bafutaka bango te ou bien tango mosusu to biza kopesa exemple mais ba réclamer bambongo na bango auprès ya ministère ya affaires étrangères et pas ya monsieur Tambwe Mwamba bako réclamer bambongo na bako zwa bambongo na bango te bazwa ka bambongo ya bato bazali ko zwa na place ko somba ba passeport bango baza ko zwa yango pona ko tourner yango et soki ndenge baza ko tourner yango soki bien libabe mbongo na nyoso koti mai siko to lo ba ite bato pe bazali en Allemagne ba passeport na bango pe ke itaka boy yangala to zalai ko lo ba ite bandeko biso to zali na pona bino to lobaka pona bino po ete bino bozali ba peuple oyo bozwami awa tango tozali komona makambo ezali ko marché te tango tozali komona ete makambo ezali ko kende na ndenge ya mabe ndeko tokokangela yango misu te tokoloba ezali te ke toloba ete non toloba boye te tokoloba pona ko interpeller bakonzi oyo baza na Congo bayeba ndenge nini bato bango batie awa na kati na Allemagne baza kosala lisusu musala na ndenge nongo bani te na ndenge pona lokumu ya mboka te mais bakomisi musala yango ndire business na bango baza kosala bamakambo na ndenge ya mabe ya kinchoki ya kobombana kokosa bakongolais bandeko balobi ke bato wana bazali kaka soko bengi lelo benga dans une semaine soko bengi bango dans une semaine dans 2 semaines ndenge kaka bazopesa mikolo wana ozokende ti okosutu kokomona okomi na ba 3 mois mais lokuta ya bopona nini boza quand même ba responsable baza komona ke bato oyo bazali kosala na kati ya ambassade il fallait bon l'exemple ya malamu bino kutu bokomi plus pire koleka bana ya kuluna bambongo yango pe oyo ya bato balobi ke bozu boza ko travailler to moni pe loko ya malongo bosali te on est tamo pesa no solo lete bande ko ya mikolo tozana na ba passeport ya bato belé oyo ba congolais basile ko pesa biso na ambassade en Allemagne na Berlin na ambassade ya Congo na Berlin tozana na ba demande ya bato belé bokende na usoba o bazana besoin ko sesa ba passeport bakoki ko kenda bango ta na ba Belgique bien web ba ko sesa ba passeport mais non bango bazaka ka na soki bato bazako ya kaka ma promesse lokuta dans 3 mois ko passeport na bazako zo mbongo poni ni basala ba business na bango mais eloko to ko senga na ba congolais lokola bino bosibo yokani pe bozako luka boko tia date o bozako ke na police pona ko zwa demande pona ko sala marche
tosengi na bino marche wana bosala yango na ndenge ya kimia mobulu ezala te po ete lokola bajournaliste bakoya B7 Berliner Zeitung nani ezala ya babild bokoloba oyo nyonso ozali likambo na kati na motema aloba yango po ete bango bakokoma yango presse komona mpe bakonzi ya kongo bakoyeba ete eloko nini bakongole oyo baza na allemagne batelemi po ete baza koreklame badroit na bango oyo ezali juste tomonaka ete ntango bakongole oyo mosusu oyo babengaka bacombatant ntango batelemaka makambo bango basalaka ezalaka badroit moko juste te bademande moko juste te tomonaka baza mpenza bana ya kuluna yango todenosaka yango mais oyo bino bato ya passeport oyo bozali kosala ezali mpenza juste yango wana tozali koloba ete tobeteli bino maboko na ndenge bozwi initiative wana bosala yango na ndenge ya pacifiquement omoni ndenge bamisusu bazwaki deke ano bazwa ambassadeur babeta ye baluka bato ambassade babeta bango wana ezali solution te topesi bino longonia ndenge nini bino bato ya mayele bana ya Allemagne ya mayele bazwi idete basala marche wana pacifiquement liboso ya ambassade pe bakobengisa bajournaliste oyo ete bajournaliste bayebisa bango babimisa oyo nyonso tu bazali komona na ndenge ambassade ezali kosala bandeko na bango bakongole a libanda ya mbuka pe tozali wana mpona bino ntango bokozwa date bokofixe date bandeko mpona kosala marche na bino liboso ya ambassade tosengi na bino ete boyebisa na biso mpe tokozanga te kotombola mongongo mpona koyebisa na bakongole nyonso oyo bakorejoindre bino oyo bokokuta na liboso ya ambassade mpo bosala marche na bino bandeko tokoyebisa na bino ete na kati na marche wana ntango bosala kaka marche wana bosala kaka marche na bino na ndenge ya demande oyo bino bozali kosala ya makambo etali bapasseport na babanderole na bino bokoma kaka bamakambo oyo etali kaka bamakambo ya bapasseport bino bozali kosenga bobebisa marche na bino te bodevie yango te ekoma ete na bakati na bamarche na babanderole bokomi kofinga bakonzi ya kongo te na kati na babanderole bokoma makambo nini oyo ambassade esali mpo na bino badroit na bino bokoma yango nyonso tu na ndenge ya bien propre po ete message na bino ezala passe po ete bamindele to bato ya bajournaliste ya journaliste ya bild bayeba sujet nini oyo bakopesela na marche na bino mpona kokoma na bajournaux na bango na banzi ete tofélicite bino mpona initiative oyo bouti kozwa mpe nayebi ete bana ya bundes bokosala yango na ndenge ya kimia nyonso tu kokende na ndenge ya mobulu te ou bien kokende na ndenge ya violence non wana marche wana bokosala yango ekozala na ndenge ya kimia na banzi ete message na bino oyo bopesaki mpo na biso tolekisi yango na banzi soki ntango mosusu bomoni ete likambo moko ezali kozanga bozanga te mpona kokomela biso mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger mpona kozongisela ngai maloba. Vraiment nazali koyebisa kaka na bakongole nyonso tu oyo nyonso tu ndeko yo moto oyebaki ete osalisaki passeport na yo na ambassade bato ya ambassade ya Berlin bazali ya Congo na Berlin bazali kosala yo ezalazala atuka ndeko komitungisa lisusu te zwa contact na biso komela biso tokoyebisa yo esika nini okorejoindre groupe ya bato oyo bazali deja kosala ba démarche po ete bandeko bakende ko marché liboso ya ambassade po ete balingi basala yango mokolo oyo ekozala ete misala ezali kosalama po ete bato ya ambassade bakozala na ba bureau bango bakoya ko marché pe ba journaliste bakoya po ete moto na moto akopesa opinion na ye pona bango bazali ko déplorer escroquerie pire ma simple oyo esalami na kati ya ambassade yango ete bazali kosenga ete bandeko oyo pe bazali kuna na kote ya Düsseldorf bazali kosenga na bino ete bino bato bolobi bokokutana po bokutana na Düsseldorf na date ya le 27 ya le 28 toye komona ete bandeko oyo mosusu balobi ete date wana bino bopesi ya le 26 na date oyo bango bazali kobongisa po ete bakende liboso ya ambassade bino bopesi date moko oyo ezali un samedi wana babiro ezali ya kokanga balobi ezali malamu mingi te balobi ete moto nyonso ezala oyebi ete osalaka mokolo wana luka raison moko okopesa na mosala
po ete bino nyonso tu oyo bokutana liboso ya ambassade ya RDC ya Berlin oyo bokomarche mpe bazali kosenga ete na babanderole na bino bamessage moko ifo ezala bien précis oyo ntango bajournaliste bakoya bazali kokanga po ete lokola balobi bakobengisa P7 Berliner Zeitung na Bild na bajournaliste mosusu oyo bakoya il faut bokoma bamakambo moko na babanda na banzi ete bandeko congolais nyonso tu bakolanda message oyo ekozala malamu mingi ete boyokana na ndenge ya malamu mpe kozwa contact na bandeko oyo bango basi basali lisanga oyo bakokende kozwa autorisation na niveau ya polisi ya Berlin mpona kosenga demande ya date ya marche na bango oyo bakoya kuna mpe tokosenga na bino bato bozali kote ya Düsseldorf oyo bolobi ete bokokende na gare ya Düsseldorf mpona komarche bosala tu borejoindre bakongolais oyo bakosala marche na bango liboso ya ambassade mpe bango bazali koprécise malamu bato oyo bakongolais oyo bazali na kote ya Berlin bango bazali koprécise malamu ete marche wana ekozala ni samedi ni dimanche ekozala jour ouvrable tozongeli lisusu bandeko congolais balobi ete bakosala marche na bango ekozala jour moko ouvrable oyo bato ya ambassade bakozala na bureau po ete ntango bajournaliste bakoya bango bakozala wana mpona kodenonse koloba bamakambo oyo nyonso bango bazali na yango mpe ntango mosusu bajournaliste mpe bakozwa occasion ya kotuna mpe bato ya ambassade po ete mensonge balobi ete po ete mensonge ezala te balobi ete moto nyonso tu il faut amema kitung na ye to resi na ye oyo bapesaka ye mokolo asalisaka ya passeport na papier oyo ezalaki na date mokolo asalisaka balobi moto nyonso tu il faut amema yango comme ça bajournaliste bakotuna bango koma passeport ekoki kosala mbula mobimba na kati ya demande ya moto oyo asali passeport ekende kosala bambula ebele mpe moto na moto akozala na kati na makanisi na ye oyo akopesa yango ete balobi ete bakongolais nyonso tu bokokutana lisusu bakotia date moko oyo bokokutana mpona kopesa na congolais nyonso makanisi ndenge nini moto nyonso oyo banda kopesa baargument mpo ete ezala mobulu te nde président ya bakongolais oyo etali makambo ya marche oyo ekosalama bakosala réunion monene mpona koyebisa na bakongolais ndenge nini bakobanda koloba ndenge nini bakobanda kopesa baargument na bango mpona kotalisa bozo bato escroquerie oyo bato ya ambassade bazali kosala na bango bandeko na banzi ete message na bino oyo bopesaki na biso tolekisi yango na ndenge ya bosenga na bino ezalaki mpe toyebi ete mokolo bokosala marche na biso mpe tokozanga te tokoakompagne biso mpe tokozala wana mpona ete totala événement ndenge ekoleka si s'agit ya kozwa bafoto tokozwa mpo ete tolekisa yango mpe na émission na biso mokolo oyo bokosala yango liboso ya ambassade bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokodekozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala desite nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci